Mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokotani ezandenge tomesana kokutana biso na bilobi ko déposer ba candidature ya ba députés provinciaux lelo tomoni ba politiciens ba komi kolia munoko ba bazalaki koroba nous ne voulons pas des élections na machine à voter balobi ba changer maloba et comme moi c'est-à-dire omoni siko mindele balobi omoni tozaki nananga ezandenge wana Azarias Ruberwa ministre de la décentralisation na vice-ministre ya plan tangu tomeki kotu na accident esalema kipona nini balobi poussière putulu donc bazomona te sikoyo nazomituna na nzela makadame poussière ezalaka ya modèle wana. Heureusement que ça n'est pas na bango bakoka ko comprendre calvaire batu bazali ko subir chance pona bango ezalika mituka ebebi parce que mituka ero basi bazombeli bango misusu bango kota mituka wana bazaka na problème te basi basombi misusu tu bango baza l'aise yango wana bandeko nanga. Est-ce que cette fois-ci va comprendre que va palper du doigt souffrance et peuple wana vivaka na calvaire wana mikolonius eza masolo wana bandeko nanga masolo mususu eza en rapport avec Jean-Pierre Bemba Gombo autorité ka gouvernement balobi akende kozwa formulaire pour que bapesa ye passeport diplomatique azwa déjà passeport diplomatique sikoyo nazomituna bonne volonté oyo bonne volonté oyo ya Kinshasa ya kosunga Jean-Pierre Bemba ezobombela biso likambo te bonne volonté wana ya koluka ya kosunga Jean-Pierre Bemba qui est opposant mais tozo réfléchir te bonne volonté oyo depuis Jean-Pierre Bemba dimaki amonaki ka kulutu na ngalo shimandiate le cas qui n'a RTNC kofinga mais bangoto nous saluons nous aimons c'est une bonne volonté akende mbangu akende koza formulaire aza passeport diplomatique et mutema malamu wana ezo bombela biso surprise te bamituna bandeko na ngai ezali o wana tokomituna tolobi keba tous à la surpris désagréablement parce que nous nous approchons petit à petit la festivité le 30 juin bandekonanga manifestation kosalema ebele de l'autre côté dans Washington DC ils ont une manifestation à communauté congolaise il y a États-Unis ezali kosalema na adresse autopesa kabino Christelle Vwanga aza déjà na Los Angeles depuis lobby pour la manifestation babengela qui est ba Congolais debout ba tenir rencontre mounen marche ya kafu na Bruxelles le 30 organisé par les Congolais debout les années wana ba souhaitati kutu keto zala kuna mais biso na bracelet oyo lobi ba pesi biso réponse vous n'avez pas le droit de sortir monsieur tolo bandengeni OK tolobi à vos ordres chef wana ezapona bandeko tout o bazanzinga nzinga esengeli kokende na marche wana organisé par les Congolais debout et kosalema mais ce que na ko conseiller bandeko to ezana ba spécialiste ya makambu ya kobebisa kaka na ebelo ko baganya kate en faisant ça. Il y a des gens qui voudront certainement saboter la marche. Mais c'est pour l'intérêt de qui? Parce que les conséquences c'est la canine. Les locaux qui ont perturbé la marche à la Congolais debout. Kinshasa va causer un autre comme on a babali collection en boucle. Ah on a RTNC na télé 50. Mais ce que yo to classé wapi? Eza ndenge wana ndenge to koloba. Mais bandeko o bazana Canada le 30 juin Canada Ottawa rassemblement des Congolais plus jamais
de Joseph Kabila en RDC. Wana teme bapesi lié oyo balie oyo nde ekozala pasi nga nayebi koprononce bamoyo balobi nini Strathcona, oui, Strathcona Park bar 25 Orange RD K1 N 8J7 R kozala de 13h à 15h ce qu'il faut kobenga en face de l'ambassade ya RDC de bisika marché oyo kosalema na Ottawa ekozala soki ozana posa ya kozwa ba précision okobenga na ba numéro oyo 0613 617 namoni bandeko ba kobenga. Là nous sommes en pleine émission d'abord 0613 617 15 85 613 617 15 85 613 799 81 55 613 799 81 55. Et ça pour la marche au Kosalema na Ottawa ici d'ici le 30 tozakuna na Canada ba Congolais ba kosala rassemblement ya kafu kafu ba kokutana wana soki olinyozo ba précision par rapport ya adresse malam na we kosalema ko benga na ba numéro wana ekozala malam. Mais na limina ebisabino eloko musu bande konanga toza ba Congolais ebele bazo prétendre qu'on défendre Mboka pour le bien-être de tous. Ma pas pour un individu ou un groupe d'individus. Yango batu misusu toyokana na bangote. Parce que yeba débauché ya comme ministre il faut ngai tamwe na landaye. Yango na tuna ka bango donc tous les combats que nous avons menés ezalaki pour que yo comme un ministre donc le corps yo comme excellence monsieur le ministre biso to kati to telemi wana parce que combat to atteindre objectif. Lelo tokoma kotambola na keba parce que toloba likambo wana luka ye kende na gauche na droite. Mais cela étant, tant que tu fais ici compte à RDC Monde, c'est notre façon il y a biso ba Congolais, on met ba Congolais ya makila même isuna molimo de nous organiser pour pouvoir tant soit peine à besoin automonique et tokotiko ça. Cette organisation que nous avons mis en place. Quand je dis nous avons mis en place, c'est à nous, bisognos. Parce que quand il y a RDC Monde, Ezaya Moutou, mon côté, Moutouakolo Banayoke, Ezaya Pauline Lumumba, Ezaya Messetambo, Ezaya Okuta. Parce que le système que la banque a mis en place, le 6 mois, il y a l'interview, il y a l'enquête, il y a Batunabat. Ce n'était pas facile. Ceux qui Pauline Lumumba, Wanazalagata Moutoumoko, Aïbata, ceux qui Nini, ceux qui a foutu à pas côté, et Ningake Kokate, on a mené les enquêtes. Et sur maman Pauline Lumumba, sur Mobile Naye, sur maman Blandine, sur mes septembre que je suis. Idée Botamaka, du coup, on a mis à Batunio sauté. Et Bimaka, quelque part, comme ça, on va communiquer et nous avançons. Voilà pourquoi Bisso, Kota polémique, Kota Gate. Tous à Kunate. RDC Monde, Nengezali, Bandekova Kobenga, il faut tous à la carte, Bandekonanga. Je vous assure que ceux qui ont cotisé Mbongo Nayo, gardez souche Nayo, Bordelo Nayo. Parce que pour le moment, ceux qui ont dit que tout ça la carte, tout de suite, tu as la carte, il y a un nombre à batouter. Soit tu as aussi dit Mbongo Nyon soit la carte. Alors que quand tu as un moyen, il s'appelle Mbongo Mouké Ezate. Pour la Mbongo, il faut qu'on présente un projet. Il y a ceux qui vont présenter projet, il n'y a pas de ça. Virement banque en banque. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas M. Tambo a 800 francs, Pauline Lumumba a 200, Blandine Mané a 800. C'est les comptes les plus sécurisés. Compte on a besoin. Les comptes les plus sécurisés. À tous les niveaux. Tous les
niveau eza sécurisé. Mais tant que tu as mbongo, ce que tu as mbongo, d'abord il faut évacuer comment on a les obima. Kuna na Genève, baza déjà na Combo, baza na liste ndenge batu bako tia mbongo. C'est comme ça, la sécurité on a na zolo bazani. Biso tomona makambo. Na diaspora na biso. Awa na Kinshasa bisika tozali. Bato ba pesa ka mbongo te bango batu ba suscitaka batu ke to sala marche. To senga mbongo na biso. Tomona batu basala ba marche. Mbongo ya Imperium ce qui convient. Mais encore tout na mutu pesa ya yo bordero ya place ango pesa ka mbongo ezate. Bango ba pesa ka te bango nde mutu balukaka ko créer ba problème. Mais biso peto koloba. Ndenge na Elsa Kibinolobi de Konanga Richard na Milouz. To bande kwa Milouz. Balobi, il faut to comme na niveau yake to sala ya biso banque. Admettons que to comme na mbongo. Ezana congolais, azana posa sala une activité. Akokene ko defa mbongo ailleurs te. To ko defisa ye mbongo. To ko def biso banani, biso ba congolais. Biso ba membre ya RDC Monde. Biso ba tout pesa ka mbongo. To ko pesa pour que asala une action asala boyna boy. C'est aussi une forme d'autonomie d'indépendance. To ko critiquer ba tout bayebi ko gérer te alors que biso moko to yebi ko s'organiser te. Sinon to ko sala politique lokola ba. La politique est à organiser une société dans sa globalité pour le bien-être de tous. C'est ça la politique. Et là on doit comment te. Voilà, Mandekonanga, et Sengeli, pour comprendre Nengoan. Moi, je suis très fier parce que, au moins, chaque jour, va Congolais va Kobenga. Mon soeur qui a des difficultés, de quoi les herbes. Kobenga, Kobenga, maman Pauline, Kobenga, papa Pierre, Kobenga, va numéro, nous sommes à notre pesa, il y a France, il y a Bozo Benga, les Japonais va orienter bien. Mbongo ya RDC Monde, les Mbongo ya Kopesa, Moutuna Mabo côté. Et Zalanga. Ezala Pauline Lumumba, ezala nani kopesa mutu mbongo te. Osali ba carte ndenge bande komsu basi basali sali. Ba komi destinataire RDC Monde. Otie numéro ya compte. IBAN nyonso tie wana. Mutu akozwa kaka ye moko akoti sikuna deke koti kuna ekoti na poche ya RDC. Compte wana beaucoup. On ne doit pas chercher ya koluka ko prétendre pour combattre Batou, que nous gérer malamté, alors que nous-mêmes ne sommes pas organisés. RDC Monde, Eza et le Konayo, Eza et le Konanga, Eza et le Koyabisu. Au moins pour les vrais Congolais. Il n'y a qu'un logo. Et je sais pourquoi je souligne. On a ma fille, ma koti. Tellement que Kambo Kango, le lundi moko, cause la Congolais, le lundi moko, au Saganati. Papa Guy, na Norvège. Non, il qui bozo bouger. Alors que boza va descendant et à Moutoumon quoi, bimisa idée à Mounen na Congo. Et aussi les premiers Congolais, il y a pour vendre en Norvège. Moutoua sala likopa. Moutoua yoka tozo sala likopa, bakolo likopa bangwa. Mais compte yango vite. Moi je pensais que votre famille en général, bakokaki koza la bato liboso ya kotia mongo na RDC Monde. Pas kotike la mo ba papa Tina. Maurice Premier. Papa Constant, boza ebele kuna. Voilà bandeko nanga. Nako pesa merci na bandeko tout oyo bakotambola ka butu moyi. Edi Kaloubi. Pour nous faire comprendre quel est l'objectif de la démarche à RDC Monde. Tous ceux qui n'aiment pas que les Congolais soient organisés, Miteko Vimba. Mais je vous félicite parce que RDC Monde, Kakabou, n'a eu aucun rapport. Il n'y a que Moutoumon va se décourager parce que RDC Monde, Kakabou, la détermination, l'engagement. Donc il faut se tenir souka. Et ça problème il y a que Okeneli Bosoko, dès tout ça Kakabou.
bambote na biso ya RDC Monde ezaka nde mwana RDC Monde kaka boye parce que bandeko na nga tozwa ata mbongo yango banke asengi $10 par mois eza bambongo bobosanaka na baposhe eke lavage eza bambongo kaka okosomba kaka mwa sucre mwa nini awa ekei $10 par mois bango basigné baordre permanent. Je dois vous dire sincèrement merci. Et c'est Congo. Tu vas comprendre que c'est maintenant ou jamais. Donc ici, pour les laisser s'organiser. Et pour le moment, nous allons orienter, pour focaliser notre attention sur RDC Monde. Parce que nous serons indépendants, nous serons autonomes. Alors, quand on est là, Congolais en général, parce que c'est la mec qui donne, qui domine. Lobby, bandeko, il y a mon mboka RDC, va organiser une manifestation à Bango. Manifestation, ils ont lutter contre les expatriés ou le petit commerce, contre la loi. Ils ont été kamikate awa. Chinois ont été kamikate awa. Comme conséquence, les Congolais ont confiance dans les Congolais. À comment mikate ya ndeko na Congolais wana ezamabe. Il faut que les Congolais ya chinois. Moto wewa. Et comme même les chinois ba ko sala transport ya wewa. Comme conséquence, ceux qui Congolais telemiao, chinois telemiao, Congolais kolongo akeko matana moto ya wewa. Voilà. Parmi les locaux RDC Monde azoya ko corriger. Okoya na Château Rouge. Okuti ndeko na yo Congolais azoteka pondu na fungwa. Libanais, bandibu, mundibu azoteka pondu na fungwa. Epana bango bazagana pondu na fungwa te. Otiki ya ndeko na yo okeko kota kokotisa mongo na muto soki ozwi problème akoyeba take yo zagana problème. Okokotisa mbongo ya komata. Oye na matonge la même chose. Biloko na bino ba makaya bu banini. Biloko na biso ya Congo. Bandibu bazote kango ba kladikola musu bazote. Okotike pande kona yo okeko sombe pana yi. Mais awa na Kinshasa ba jeune wana basali ba manifestation wana. Parce que lokola tozanga na confiance te, suffit seulement bazwa nguba. Expatrié azote kanguba awa, Congolais azote ka. Donc il y a expatrié wana komi malade. Tant que ça marche, bien que l'informatique, comme le niveau ya Itaga Kasavu, Beko, Bakangi Bana Misat. Dès lors, même poche, Jacques Djamba, Najil, Bazakuna, Batindi Bango, quand le fungula, il pétine, pour éviter ceux qui les lotent, Bakomema. C'est aussi un droit constitutionnel. On va aller exercer. Donc ça la neni. Ça la neni. Donc on a des jeunes moko batelema bakenda ko bamba mabanga na ambassade ya Belgique. Tozo lukanzo to Lumumba. Bakanga ta moko na bangote. Cette manifestation là a été autorisée par qui? Est-ce que toza na posaka ya komatsaka attention? C'est pas la solution. Merci, bandeko nanga tout. Mais là, on a coupé ça dit le conseil pour la construire qui ça. Ce qui est au couti, au qui a marché, au qui consomme ma chemise. Avant que aucun déplace mon sous, talana ne pas me connaître. Ce qui est en. Voilà pourquoi j'aime la communauté congolaise de Dallas. Campagne Wane Zala du Kosalem. Avant, il n'y a aucun départ mon tout sous. Talana nous est-ce que Congolais mon quoi dans le Kowanate. Ba juif wazande wana. Ba libanais bazo sali le Kowana. Mais biso to zana na niveau yake. Ceux qui va le to s'organiser. To s'organiser pour na nia commune. Père, pardonne-leur, pas les salles, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Tata, l'imisa dans nous. Pour Bazali Koyiba Maïba pour le. Merci. Tout le monde.